botika ko rêver na ba makelele na bino bozali ko yango ah soki to zui bokonzi to ko juger bakonzi wana ba misusu to ko boma bango to ko pendre bango même na ba masolo na bino boza ko loba ete ah mwana ya Mobutu nzanga Mobutu lokola trahi Mobutu ngwanda zo yebisa bino ke azali mwana obogo pinir ye bogo tient na prison pendant 10 ans ah vraiment ezali pasi pe mawa ezali pasi pe mawa bandeko bino batu bozali ko landa un criminel un sanguinaire Mbanda ndenga zali wana bomi kosa te bino bato bozali ko rêver soki bozui bokonzi na Congo nani akosi bino bozwa bokonzi na Congo nani akosi bino mais bozali ko rêver bomoni te ba opération na bino nyonso bosali ba opération hirondelle basali na général Munene bomoni ndenge nzamba asukisi yango talaka ka bato bobomi ba étudiant o babomi na bato babomi kota ba mikondo ba trace na bino botiki et bon soki nzamba permetaki bolingaki mosala bakim combien na Congo o baza ko kanisa kanga te ba criminel na Congo baza ko bomba batu nzoka ndezali ba montage ya ngwanda na général Monene yango na nzamba permettre ba tangier na Congo Brazzaville hier vanda kuna makelelo bo bandai ko sala même makambo bozali ko loba ete abandeko boko sutuka kalate biso de sutuka kalate bandeko mais boza ko sala ere boza ko eba makambo boza ko loba te biso na tamba deuxième république ba surtout ki sa biso na makambo tellement ya trop o boza ko loba wana biso bino mokanisi ko surtout ki sa biso na nini to surtout quand depuis tango deuxième république ba surtout ki sa biso tellement ya trop alors ce que to comment na maîtrise to banga ga lisusu te bino bo ebita même na Congo tango ya ba pillage premier pillage bat bazaki na ko banga bat ba bomba na bandako tellement bat ba yaki ko mesana na ba cri ya ba masasi wana et comme yaki ce deuxième pillage oka soba beti toto bato bagangi elela po ete na tango wana somo ya munduki esilaki alors yango na tozali koloba bande ko congolais bozala mayele Mbanda azali zoba pe azali ignorant ya kanisi ndenga projetaki photo ya Arma Tungulu pona lobi ete soki na sali yango bo pona soulever ba compatriote mais bande ko ba bolingo ndenge kaka balobaka ete bozobe sala ngado pe nzamba za ko confondre ye oyebi te ba compatriote belé tango ba moni ba montage na yo na batali yango oyebi ke mingi ba koti malili ba ba makambo ngonzo ndeza libo jamais biso do kena biso na Congo te mingi ba abandonné yango na amoni ete on dira sala ki erreur na radio na yesu ko ba komi ko ganga ba komi ko loba ete bandeko il faut botelema bobanga eloko te bino bozali ko banga nini bozali ko banga nini e bongo bino bozali ko ganga kuna na radio bendele botelema bomi pesi ba kombo ya ba général e bongo bino boko kende tango nini po ete bo la kisa exemple bino bozali wana kanga pona ko tinda batu e bongo bino mongo boko kende te pona nini na ba photo na bino ya lokuta ya ba montage bo kanisaki bo leki bato na mayele bandeko baza ko tshela bino photo balakisi na nzoto et comme il siko tango motongo oyo akangi photo na cachette motongo motu ya kingo ya Arma Tungulu eza lisusu te okamwa baza ko sala ba montage sans même pas se rendre compte na ba élément ebele bozali ba niamba ba kinkata yango na balobi ete bato nyoso bazali ko sala makelele na radio oyo ba mvunzi oyo radio mosusu gomona bato bazali ko loba makambo ogomona mingongo ezika neti bato baza ko mela lotoko nde bolobi ete bato soki ba libérer mboka nde bakoyela bino ba vérité bandeko botika ko rêver bandeko na banzi ete o tozalaki na yango mokolo ya lelo yango wana na banzi bato mosusu bakotuna ndenge nini bayoki mama Rosalie mokolo ya lelo te bandeko mama Rosalie azali na mobembo mama Rosalie azali na mboka Hollande ndenge tozali koloba boye mama Rosalie akei ko rendre famille na ye visite po ete bazali na mwa makambo na bango to ba réunion ya famille yango ete akendeki ko rendre famille na ye visite na Hollande nde mokolo mwa lendi mama Rosalie akozala lisanga na biso pe mama Rosalie ako pesa bino ba émission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo ezalaki bino wana papa Roger Babo oyo amesana ko sepelisa bino tango nyonso pe na kobosana te na kosenga na ndeko oyo apesaki biso annonce to communiquer po ete to pesa pona mwana oyo azali ko luka mama na ye mwana oyo azali na Sénégal mwana oyo azali ko luka mama na ye na Congo na commune ya
commune ya Kimbanseke tosengi na mwana na ndeko wana ayebisa mwana wana ameka kokoma mwa test na ye na ndenge ya malamu ezala clair po toza comprendre rien soki pe ndeko kokoka ko aider mwana wana po ete test na ye ebima clair message na ye ebima clair po toyeba kotanga yango pe topesa annonce toyebisa na bandeko ndenge nini mwana oyo azali kolupa mama na ye na commune ya Kimbanseke mwana na ye azali na Sénégal abota ye soki na Sénégalais mais mwana azali na Sénégal azali kolupa mama na ye na Congo ndeko meka kosolola na mwana oyo po akoma yango malamu ebongo okomela biso pe tokopase message mpo na mama na ye ayeba ke mwana na ye na Sénégal azali koluka ye bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango nini oyo tobombeli bino na oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo. Merci. bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto jumel bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.